bandeko nakobetela bino mwa lisolo équipe nationale toza na mutu sa koma mosala nzambe. Donc l'équipe nationale si tobimisa évangéliste nakoclaircir bino makambo ke mpo boyebi na bino position ya évangéliste te ndenge akendeke René Abir. Bandeko boyoki kombo boyebeli ye na ba rando ba polémique mais lelo oyo René Abiri abengami évangéliste moko équipe nationale. Mais problème nini ekotinda nga nasala émission pona ye. Likambo ezali bien sûr. Soki likambo eza te alingai nasala émission te. Bolanda. En plus ezali likambo etali équipe nationale moko akoma évangéliste. Po boyebaka ke mosala nzambe sabima. Mais boyoka nde o nga naloba. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko René Abiri boyebi ye baza kozala mingi na janvier Niamakor bango misato. Bango kote makambo etali rando balaki pe. Alors lelo yo René Abiri ça fait déjà tamulayi tango alobaki akomosalela nzambe bato ebele bayebaki yango te. Bato ebele bazwaki yango au sérieux te. Mais lelo oyo René Abiri azokende na 2 ans to akokisi akoma mosala nzambe. Na titre o babengi grade ya évangéliste. Soki nga nalobi nasala émission pona ye parce que banda akoma évangéliste aza pene sika na ye o babengi église na ye na lupangu oya bango. Aza pe na bakiti, aza pe na mesa ya koteya na ba Bible kutu koloba te. Kitunga pe ya mabonza ezali. Kaka nde bandimi nde baza te. Ça fait 2 ans bandimi baza te. À part batu oya famille na ye. Alors bandeko boyebi bien. Moto soka sali église. C'est toi comme évangéliste. Atie bakit abandote ya neti René Abiri sali. Tango bandimi bazoya te ezali ko décourager moto. Ko décourager kaka te, ko décourager na 3 personnes bayaka wana bakomona atia 10 kits batu bayaka te. Pendant 2 ans bayaka te. Lelo oyo René Abiri akoma ko bwaka ba flyer babenga ngo bongo. Ba miniature ou bien ba flyer ba komboka bobenga. Na Facebook ke campagne boye atie date likambo boye koleka atie date. Me bandeko ba papier la kitoko asala yango penza kitoko ndenge moko mutu azosala ye stade de marché ndenge moko ya ba campagne ya ba pasteur ya ba porte mukuna ba walesa ba denilesi batu nyonso wana. Mais sikoyo René Abiri ba flyer nasalaka ba papier ne wana bwakaka na Facebook ya kitoko soka nango na ba campagne nango tango mukoleko kaka toujours moins de 10 personnes badani susu batu kaka ya lupango.
En plus bamiso bayaka babaya kantina mabonza kutu bachaka te. René Abiri yemoko lisusu likamuso eza pona yemoko on azo s'adresse pe na yemoko na Facebook na ye na ebite so paza na YouTube na kanzaza nango. Oui, na YouTube. Mais na talango kala. Wana yakitanga ba polémique. Azape na ba caméra, ana ba pareil presque nyonso. Wana mutayebisa ngai janvier. Alors, René Abiri na place na yemoko asa komi évangéliste, aza déjà na grade, na titre. Mais pourquoi pas à terre déjà na Facebook na ye? Pour René Abiri na mona ke na ba photo. Azo continuer ko kanga ba photo. Azo continuer ko bima na image. Azo continuer ko zala même na ba matanga comme star. Comme René Abiri évangéliste. Mais na kata lupangu même matea o atea na 3 personnes wana moins de 10 personnes et kota te na YouTube to na Facebook. Bon na YouTube na ebité. Mais na Facebook bisika na landela kai nanu na moni matea o azotea te. Or que le col a commis évangéliste. Et le ko ko laksa comme évangéliste eza liboso matea na ino tolandaka frère JF Ifonge. Tanga banako te mbala moko bato to babengi pasteur. Frère JF Ifonge akoloba nini? Naza pasteur te nazali simple frère. Mais le kola azo évangéliser trop. Bato balobi mais non. Soko za pasteur te évangéliste ozali po évangéliser. Pozo teya. Obongolisi bato mutema. Biso en internet ozana bandime belé. Voire même bato bazao kanisa. Frère JF Ifonge abetaka ba plein na basali. Azana basali moko boateaka. Parce que modèle azoteya. Wana kutu tangu na sali ata YouTube na ete bayambake kaka. Mais sikoyo René Abiri abimi mbala moko na grade évangéliste. Auta pen équipe nationale ayebana kombe salama. Mais sikoyo koma azoteya te. Entre-temps azosala ba apparition. Amona na ba matanga, amona na ba bisika boye, bayambake pe avec honneur comme membre de l'équipe nationale, comme évangéliste, a consolakana bandeko bakufeli. Mais yemoko asali déjà église. Yana lupangu na bango. Ateyaka. Dimanche na ba mikolo muso a semaine. Mais bandeko atalite ya moko na zomona te na Facebook na ye. Mais na kata Facebook atie ba photo ya mesa o ya teyaka. O ba benga ngo soki kombo nini. Atie ba kit o ba ndimi bavandaka tozomona ngo. Atie cantine ya mabonza tomoni yango. La kisibiso elate la koma kolata ya ba pasteur ya basala nzambe tomoni yango. La kisibiso ke a changé caractère a koma calme a lo bagasus makama bete rando yate azape mutapetage te tomoni yango. Mais eloko o etindi to elingi to yeba réellement aza mosala nzambe donc matea na ebandeko. Ndenge na pesi exemple awa ya évangéliste JF Ifonge. Ndenge wana te bandeko. Eza na bato ebele babimaka na YouTube aye kote ya kutu. To considérer même pas pasteur, même pas évangéliste. Pe tozaka na raison au mona babungi. Mais René Abiri abimi mbala moko na titre wana, na grade wana, évangéliste. Toza na tina, totuna ete o évangéla wapi.
yana ngona importance te mais kolinga tomona mateya na ye tokolinga tomona soka mona na nete na ba image soka posta na ngani makambo ebele te tonga tuloba akoma évangéliste mais bon faut qu'il n'est pas église na yali po eba makambo mais ye atiaka déjà église na ye ba photo atiaka ba kit ba photo atiaka ba flyer boleka campagne ezali mais mateya moko te oyo azoloba azoteya tomona eza te mateya oyo akokoma wana nango problème te bakopi kole eza ebele partout esalamaka bawhatsapp atange ebandaki sika tobanda kozwa yango tout le temps no mateya ya nzambe ye kabula na 25 personnes okozala mebeni kabula na 25 personnes okomona journée no ndenge oleka lelo tomesa na whatsapp bato yango babunga kabula na 10 personnes na Facebook ezalaki mpe bele lelo mpe dimina donc bamateya wana ezalaka nango mikolo eke na TikTok ekomi oya mpe mais lokola na TikTok danse moto emenaka alors eza na pasi mateya wana ezwa place mais bon ekomi na balive ya bapriere wana kamwa bien sikoyo Rena Biri ori asala ata balive ya bapriere ndenge bandeko baosala na TikTok to bamateya tia wana eza te entre temps azo représente moko équipe nationale abongo na motema moko équipe nationale akoma évangéliste makoko bimela biso évangéliste modèle oyo tozomona te bandeko eza modèle moko nayebi te ngai nalobi na bino kaka naye na ntina kojuge te na kokondane te ngai kaka René Abiri en tout cas courage lokolo ozwi nzela nzambe soki nkolo aponi yo ngai naya nani mpo naloba ngai nalobi kaka oyo nazomona nakanisa nasukisi awa bandeko boyoki ya boyebi mpe adresse eza wana na page ya René Abiri bokobeta mpe kaka René Abiri bokomona page bokomona adresse église bokokende ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amayandanje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.